imprimant on est na yaka na ngona l'axivier. Donc otala V atala ki ba photo ndeve apika crise. Donc eloko sala V akufa. C'est moi. Yo. Donc tia ya kufa. Eza pour la photo yo memela kai. Yo. Oh massa. Loko. Vila biso na lobi boye. Na lobi yo ka. Oh. Tala mwana. Ozo wanga. Ngai trisha mobile na ngala kinda butu to na boy. Seme kozo wanga. Sikoyo selon yo mbala kufeli nini? Mobile abelaki biso babenga biso nazaki na ndaku babengi biso kokemba no hôpital ni siko kati bazana yo kata ko yela ke bazaki na yo obi mobile na ko oh mama Panda s'il vous plaît. Yo tango Danga ino oh Inside banda. Denaki koyebisa te. Denaza boye na la mosa. Natani ni oyo lubena ngai natani. Mais yo bozo boka lokuta trop hein monsieur. Comment na ba problème. Donc comment lubana on peut pas se galer moi sito luba ka bozo nga kité mbaine. Siko. Ngala yebe on a notion na mutu depuis na banda bolinga. Moi sito nga kité mobile lubana ngana na mobile parce que pourquoi pas dès le départ lubana nga fama. Comment makambo de nga zomona ndinga olobela ngote parce que atinga na biscade mo ona âge na ko supporter ngote na parce que tout en ngote asolo bon peut-être asomona bino yo bokanga yo les sons moko ete ya ata un jour ceux qui ba ko katela ombano obimina mokili papa éviter makambo moi si ya batu eza lokola moto zo simba na alinga moi si ya batu te to manete so ko comprendre ngai ye moko ya verio mutu nyonso aza na choix na kati ya vie oyo ba imposera mutu choix te mutu ye moko mutu aza na choix. Sala juste ya bolingo pona ba orphelin na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes que pleurent, avenir Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour que de l'avant parce que ndé balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana ndé toye et pas na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo komelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenga ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Nane Sengo, yakoyeba keboza très nombreux beaucoup la nabiso mokili mobimba parce que bravo Jésus-Christ et Kangi mokili mobimba. Oui, ouais, cette émission est bêta. Merci Nabino Botala Kango, merci Naba Oba partager na biba ndengba bolingo. Soko kuta une émission où vous partagez et pas il y a 10 personnes, s'il vous plaît.
Tout partager, non, s'il vous plaît. Tout partager, pardon, vraiment, tout partager. Kitoko, bon, tout aimer, Siko. Tout aimer, s'il vous plaît, tout aimer. N'a besoin de moi, j'aime, et mata. Voilà, Kitoko. Alors, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel, Yati Karabisote, Asana Biso, P. Akozana Biso, Seko na Seko, comme on a Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels, il y a émission Oh Bravo, Jésus-Christ. Il y a un biso to ibi na wangangate, biso to ibi kisite, biso to ibi ndengeni te la moko na 5h du matin. Et là sans condition après ça biso yango ya ofele. Yango tozong lié Kembo P Masanzoli. Merci P na ba oyo ba soutenaka émission oyo de loin physiquement, spirituellement et puis financièrement. Banengba bolingo toko senga toko beila mokili mobimba parce que on a besoin ya to somba matériel pour émission oyo, to changer décor pour eko biki sape eko teya batuming à travers chaîne oyo chez biso télévision. Na yango to senga ki moto nyonso asunga biso na $50 pour être to somba matériel pour le 3 oyo to banda na matériel yasika. Ba membre nyonso ya groupe nzamba pambola biso na ndenge bozwi likabo oyo bo ke na otisuka nzambe apambola moto nyonso oyo deya sa contribuer. Numéro na biso ezali wana plus 243 666 66 04 benginga okozwa ngai directement papa Chic Mukadi. Voilà, orphelinat chez la Mwanda, ya maman chez la Mwanda, on a ko senga bato nyonso ya mutima malam ba ko sunga ba soutenir les orphelins ba ko vivre pe ko tonga ndaku oyo lupang oyo ba someli ba pa ya maman chez la Mwanda. Alors mesdames messieurs, pour notre temps mingité, je m'avais dire bonjour, on a invité à Mokwalelo, mais n'a pas si bien mot na ba héros dans l'ombre, na moni ndeko na biso Elias Nanduku, na moni Dej Mosodo, pe Thomas Fabien. Chef, bonjour. Bonjour. Papa Di Mukadi. Comment on a Chic Mukadi? Chic. Voilà, Chic Mukadi. Voilà, nayambi na émission na biso. Bravo Jésus-Christ. Le solo betela kingai sala kinga passe na mutema. Il y a des choses qui se passent dans notre pays où peut madame de sengeli ko dénoncer yango. Na yango ndengo na biso za makambo sengila lubao. Mais na ko senga yo tout d'abord lenge nini au découvrir émission na biso Bravo Jésus-Christ. Papa Chic Mukadi. Émission na bino vraiment atalarango na landarango na YouTube na ba réseaux sociaux na tala bino na TikTok na monara. Donc bino nde boza bato yo bozo pesa solution na ba famille na ba foyer na ba problème nyonso presque likana mukili oyo bato ba ko so solution te bino nde boza wana pona ko pesa solution. Très bien. Oza colonie naza muluba. Oza muluba. OK. Yebisa biso eloko nini memio awa na chez biso télévision na kata émission Bravo Jésus-Christ. Papa Chic Mukadi eloko meminga awa eza pasi mona na mutema. Na souffrir vraiment. Na pasi ya likambo oyo na tu ko perdre grand frère nanga fi nanga auto kufa karaboui. Secret oyo grand frère nanga na kufeli eza mutema nanga kanga mulayi bien. OK. Yana mona ki na koki ko bomba likambo te tangu mulayi. Po eza fardeau. Ndina ye ni mission na bino Bravo Jésus pour vous trouver solution vraiment. OK. Problème à vous nini. Soit-on ya robete la biso, soit-on za la poser bete la biso du début jusqu'à la fin. Ko bomba et le côté. S'il vous plaît. Toko kayo. Papa. Pire vena ngana alingaka mo cinéma makasi. Donc azali vraiment na bolinga mo cinéma. Asala nyonso pour na mo cinéma. Abalaye officiellement. Mais moi si asala ki na vie ya mobulu. Moi si atrishaka. Pire vie ayo karanaye. Mais tellement no amona te. Alinga pe mo cinéma na makasi. Asimba ki angote abana toujours koboya. Nde abimisa kinga comme petit frère nae. Ameni banquette na tambula na. Ya zaina mbula boni. Azaki na 50 ans.
50 ans, très bien. Mais moi, ça nous babota. Babota mwana moko mwasi. Ok. Mais tant que vieux ayoki ki moi ça rosa mobulu. Nde ça y kabenga yo. Tant que benga ki yo bosola ki nani ni na fie. To solo le bisinga. Nazoka biko ya mwasi nanga makasi. Ki mwasi nanga trishaka nga. Mais net nanga dina ebeli mwasi nanga. Na d'accord na ngoti. Na d'accord na ngoti. Tellement yoza petit nanga ya mayeli. Ozana ba stratégie nyonso o ko landela mwasi nanga. Oyi ba pena vérité soki beneza solo ki mwasi nanga trishaka nga. Ve ya solo la ngai. Acha bina bambunga nje. Dina pe na mi pesa comme corps âme esprit ya Rolandela. Mwasi na yewana. Ande bina ya Rolandela. Na découvrir. Na yaki ko découvrir que eza solo vraiment. Mwasi na ye atrishaka ye. Na landeli sou makasi. Na zuna ba photo Cerci. Faut côté na chambre to zo ki photo section zo ki on ni. Bon. Na kota ki na chambre te na zoko na ndenge ni. Ba roza na pique-nique ba sokola. Ba kwa na ba na sokola en plein air na sokola ba simba ni vraiment boué ba pesa ba bis. Dina so ba photo wana. Eza ki 3 photos. Na si ba photo na memeli pire ve na ngana. Aza papa mais ba papa mo ba ningana. Ah pire petit na nga pire ve na nga. Tuzara na eka bungu. Dina na bi en tout cas mon vieux eza pena solo. Que moi sina atrishara yo. Andimati. Non uzoko sangai. Mais kerlo uzoko sanga pourquoi? Habité eza solo. Dina bi misa ba photo. Imprima ki da ba photo. Na sala ki nyonso. OK. Na sala ki tout. Na bi misa ba photo. Na la kisi vieux. Ba futa ki yo avant on na chute. A futa ki yo combien pour ça msala? Apé $100. $100. Oui. OK, très bien. Après que la vie ba photo via le bagini. Toi on a présenté ba photo. Autant la vie autant la photo. Na ba seconde. Vimba moro akoki sauter. Ve a piquer crise sur place via Kouya. Kito memae na hôpital. Ve akufi. Donc choc wana kokangote. Akokate. Et ma photo ça qui na oni na air wana. Ba photo. Bon. Et puis ça maki wapi po via piquer crise. Ça maki bozaki wapi. Tu kutana kina vie na staff côté de kutana. OK. La terrasse moko boy. La terrasse. OK. Après kokuta na ye. Tant to kutande na suba photo na présenter. Présenter ba photo. Donc tant kaka moni ba photo wana. Akoka qu'il sauter. Akoyi sur place. Akoyi na paniki wana na lukina zo ba photo ngo na tchaka na poche comme épreuve. Na zo ba photo ngo za misato. Na tchaka na poche comme épreuve ndé na bengi to memi venu hôpital. Tant to komi hôpital, docteur atali boye abimi. Aye bise biso ki bo memeli biso e bimbi. Aza déjà ya kufa. Et ça passe. Et ça passe. Donc il aurait bomi vieux émotion comment la que moi sinaye avant de tricher. Oui. Moi ça libala. Moi ça libala. Mesdames, messieurs, boyoki li solo ya ndeko na biso mobali tango abenga ki biso a relater li solo na bisa ki sengeli aya koleka na émission parce que secret wana ko bomba ezali malamu te sengeli famille ya ndeko na biso vie na ye akufi baye ba dossier po andeko banga bi na ko bima boye bakanginga ba ondima te na biso il faut venir, il faut dénoncer. Tozuna numéro ya ye moi si avie yango tozuna numéro ya mobile yo andeko ça que moi ça tricher vie wana. Ba oya na plateau on va parler de ça. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin.
Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes Kupler, Avenir Yaba Orphelin. Je tiens à remercier encore ma membre de d'honneur Nyonso ya Bravo Jésus-Christ. Oh, bah, soutenir. Yo, lingo comme membre, il y a émission Oyo, au soutenir émission Yo, non fisc avec un $10, benga biso, comme un biso na numéro na biso WhatsApp, comme ça, tu intégrer dans un groupe, parce que tu as un groupe, il y a Londres, Royaume-Uni, bien sûr. Tu as un groupe, il y a France, Bassanganina, Hollande, Allemagne, groupe en Israël. Il y a États-Unis, Canada, Bassangana. Donc, il y a comme membre, bengangai. $50 par mois, $10 par mois, et au sein de la mission malam pour être émission, et ça sera toujours pour que édifier le peuple de Dieu. Voilà, tout à la spot Oyo. Et puis on se retrouve, il y a, je pense que Orphelinat, Les âmes Kupler, on a pas si, Maman Ochimbo, Tena, Thomas Fabien, Baronde Bazali, qui s'occuper de Orphelinat, Les âmes Kupler, on a pas mon labisso. Mesdames, messieurs, tout à l'heure, on se retrouve pour la suite de cette émission. Bravo, Jésus-Christ. Sala, Just, Yabolingo, Ponaba Orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes Kupler, Avenir Yaba Orphelin. De retour, mesdames, messieurs, tout à la spot, il y a Orphelinat Les âmes Kupler, Bandekba Bolingo, tout soutenir Banabitike, en tout cas, et au Salam Malam Mingi. Alors, sans plus tarder, tout côté ici là. Tout le monde ndeko ayoka le lengenini to pourquoi grand frère a Koufaki parce que tu n'as pas bengi ça ba responsable mais bazate batine libiso ndeko na biso mobali bon yé pas ça comme ça message na famille beaucoup s'il vous plaît. Chef, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Poussana Vanda. Voilà. Tuyambio na émission na biso. Ah, merci. Maintenant comme nous avons émission na épone ay pa que bobenga maman tozwa koli. Ah, koli maman abi que vu que santé zabienté na tindingai. OK. Bon, ça va. Oye ba on kala mingité. Comment on a Fabrice. Voilà, tuyambio na émission na biso parce que bakamuiza o esengeli oyoka. Ah, je pense que c'est maman Pébé Goza Nzambe Moutasali Oya ko répond maman Basakoli apparemment. Ndeko mobali azolu kabino azama kamo isikila a révélé. Est-ce que kozo attend ko yokai? Mais pecho na ebi. Maman on a matanga vete. Ezamai. Ah. Ebi? Eh bien, bazali pena parmi bato yo ba soutenir biso na matanga ve na ba organisation. Donc aida biso mingi. OK. Donc atika biso te, pozali na eti, to sama munyoso. Mais bien. Beta pe to atala palette, ou atala ah. Tandi ezalate. Contre temps ezalate. OK. Le bilan de Kumakambu ndengeleki. Comme ça on met un message na famille, OK? D'accord. Et ça qui ndenge ve akufaka bongo peut-être bino bomona onga lo liwa mo simple mais ça liwa simpleté. Oh. Liwa simpleté. Oui. Nande ce qui veut akufa et ça pour na lakisa kai ba photo Cerci ya makambo moi sina bana osala d'accord. Ba photo sexy. Oui, ba photo sexy. C'est mec là dessous. Et ça passe. C'est on a comprendre de clair. Ba photo sexy on a ndenge nini. Hein? Zano expliquer ngana no ponga na comprendre ngana imamba koli mais na mo ka suba ma mususu. Ba photo Cerci ye na mobali mususu. Oh. Et là, moi ça fait na mobali mususu ba photo sexy. Après donc ce qu'on a ba photo na présenter vie pour vendre mutatindanga.
vina tsanga na landela na mini banket na ba vraiment soki za solo pour ba rapport banda koyoka ba yebisiki mwasino azandumba mwasino tushaka yo wana na ebi tala vinda sakana na mwasina abanda kontimati ndenga itizanga comme pion na landela ndina yako landela kanga ba futwana na imprima ngone na yaka na ngona la CV donc otala v atala ki ba photo ndeve apika crise donc eloko isala ve akufa isa mwana yo donc tia ya kufa eza pona ba photo yo memelaka ye yo masa noko ve yo on a trop petit noko c'est comme ni nango na lobi yoka papa papa na bien noko siko makambo aboyi na lobi oyo luka biso te o meme ngo boepo ani yoka nano est-ce que c'est calmé papa oyo beta boya koi manga mbuti ka noko zo batel vandela kuna vandela wana tema pardon ndeko tema no vandela na chef ya bela te tout le Téléman nous vandela ok ça petit pour le bagate petit na ngai yokana na lobi lelo ya mweko saki mama lelo tia kuma malade na bien est-ce que vanda kuna s'il vous plaît pardon na sengo pardon c'est calmé nano akamuze belé sengelo yoka so agir boye on a tikwa walo ko simba été au komemanga parce que na lobi makambo belé te hein makambo belé il faut bimisa yoka lela osa pesa do yo ebiti ya kufa donc yo oyebi na ça va petit na mate na osengo brutalité te s'il vous plaît oya komema ngambo moni oya kobeta boye ndekuta ya loba vérité za faute na été la faute nde ya moi ça sala ki nduma na ndako libala mitungisa okay ta ya idi makambo mais point na yo luka biso ba famille mbali te expliquer biso hein tout c'est de chilelo ti omoni ke mama abo ko ya mama bana ya kufa synthèse na mona iki siko mamba boy mama yo kango siko petit na mona iki so bine na ndinga famille yala kaka donc ezali kamuli ya liwa mutakufi saona yi na mimi ngona ndingi ya Bravo Jésus na émission ya Bravo Jésus a to trouver solution boko tana na mwasi ya vie ngo total na na bengisa ki pe mwasi ya vie azo yao comme ça to meka otuna epo nya sala ebongo boko tana nga mwasi ya vie parce que makambo e uleka wa ngai na okamu eza malamu te balinga babolingo bomoni balobaka mwasi aza pur hein mwasi aza logo elamba ya pembe. Moi je dis moi ça le rôle nzambe alingaka bosoto te alingaka droiture, ça veut dire que moi si tamola le rôle là nzamba lobi naza pembe aza le rôle la maille océan, ça veut dire que soko au BBC mabe bino be mibali botamola bien pour baka bocha te bino be botamola malamu pour basi bakende ko libanda te suyo be mibali botamola mabe basi ba ko ba okeyolo. Mais moi, si vous avez permis de s'il vous plaît, vaut mieux qu'avoir un mobile. Vaut mieux soit décision que, en tout cas, moi, je me limite ici, Tokabwana. Et non, dans la case de Dibala, on est allé abomination. Biso, Bantou, on est des Bantous, on est des Africains. Vaut mieux qu'on soit culture, il y a Mindele. S'il vous plaît, Totika Makambouana, Yamoni Mibale Belé, Makambu. Blocage, bipai, maramoué aussi, maté, moi aussi, bikota, kota, partout. Botika Kindumba, s'il vous plaît. N'a you, tika Kindumba, nanda walibala. Yem samba li vérité, en tout cas, papa, en tout cas, on a mon ego simba sous-té, totika na biso, to sto botibana, bana bakola, toka bona. C'est comme ça que ça se passe. Rupture les amis, vaut mieux boka bona, bana ba, on a bien mbale, papa, zali, maman, zali. Que boyo, ko sampoka, boko ta liwa, boko ta mangote, pour détruire vie. Ya bana. S'il vous plaît, maman, s'il na yambio, vous avez malam. Malam. Yaka, s'il vous plaît. Na yambio na émission na biso vanda. Vanda, s'il vous plaît. Oyebi yomoni nanite? Amoni Fabrice. Vanda, non, s'il vous plaît. Excusez-moi de kosa kiyo ke makambu. Vanda, s'il vous plaît. Je vais essayer que vanda. Ah. To yambio. Problème.
Problème ezate. Te problème ezate. Problème ezate maman. Limbisa biso ne tokosaki yo. Po makamba ko solo ezali. Papa journaliste. C'est mec. Oyepe nande na mo. Baby kwa mtia mabe. Nini yango na sali ni mtia mabe papa. Baby koza mtia mabe. Hein? Pas journaliste. Papa, eza nini? C'est là na ozoye ba onkala mingi. Na banda ko yebisa ya banda ko ndima te. Ngako na yisa ba onke yo ko sa makama modèle wana te. Tipo coach na mona bite yo ko sa makama modèle wana te. Makambo nini makambo. Ya ngana potela ki yo na bi yo ko sala ngote. Papa, yo so esa biso ni nyao. Beta biso di solo. Mama ko yoka. Eloko o esala vena nga akufa. Mobali na ye. Mobali na ye. Mobala se. Isa ba photo sersi o na kanga. Ye. Do anoko kosa mobali na ye na ndako libana. Yo, wala. Notre chimbali na ye. Tela mwana. Ozo wanga. Ngai trisha mobali na ngala ki na butu to na moyo. Seme kozo wanga. Ba bitu mbongo. Tela mwa msunga na yo kapa. Non, Yaya, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, maman. Fana koza jitinga la ndiye te mama nabi fana s'il vous plaît est-ce que na complicité ngala côté la yo ngala côté lui moi na biso mama ngala on dit ma honte comment na yo ko sama modèle ngata fana non s'il vous plaît na yot omoni yot na dossier oyo calmement traité fana non s'il vous plaît moi si ma beole la po kasa lokwa moi si moi malamu o yebiti ya kufa o yebi osa nduma na mobile façon ya pele na lingela yo ya linga yo boye akongi famille yo boye normal papa Vana non c'est mais Yaya vana c'est tout bon ça vana to bon ça vana to bon ça basi bani opela le biko ko fana na mwasi ko fana ndoki na ndimi OK nyoso ya baso biso masa so sa mabeka o ndima to omoni siko apo olanda ye moni paso ya na bisa kufela paso mama zo mona lelo pona mwana mobali mutabanda ko sunga libota mutabanda ko talisa biso bakali longa na tata classe pona yo pona ngate papa nyoto ko loba nga ezongela ka famina bi siko yo pona selon yo mbala kufeli nini mobala belaki biso babenga biso nazaki na ndaku babengi biso boke mbango hôpital ni yo siko yo place nga babenga kanga pena yo papa nga babenga nga na telefone keke na hôpital kingali be mobali no azakuna ko plata ko ela ki poko mon hôpital bazaka na yo wande ni tati lobet siko tati bazaka na yo plata ko ela ki bazaki na yo Obi mo mbele na ko mama vana to solola ngai to solola to négocier s'il vous plaît mais yo pe mambo et qu'est-ce qui prouve que mambo est solo c'est solo ni les autres que mambo ben preuve ba photo ezali ba photo na présenta la fille pesa ngala si ma téléphone téléphone Mama, oh yote wana yote tamu nokon je ne sais téléphone toi ko la la télévision ni na la sabati pisani papa chez muka excuse aroloba montage c'est montage fana na moto les montage on a piscine ba sokola bango bavandi c'est nous va tinelanga ngozo numéro nanga tinelanga biloko tinelanga yo madame
Il y a des preuves, s'il vous plaît, papa. Vanda déjà, il y a des preuves. Yo, na mobali, bossa brasani. Bras dessus, bras dessous. Papa, c'est que l'on va montage. C'est dans montage, hein? Quand on l'a là, on a fait d'ailleurs. Mobali, on peut te baigner ici, hein? Moutozana peut te baigner ça. Ah, oui, kota. Oh, tout le monde y en a. Le petit là. Mais comment expliquer, madame? Excusez-moi, je ne sais pas. On a dénigré, on a humilié, mais on doit finir cette histoire. Des fois, mais papa Chic, pourquoi exposer mon tout? Pourquoi et comment qui bon ok négolinga mbali musunanda kwa libala? Osala ki bon pour nani? Onyo c'est qui nanda une. C'est soit les chichi pas me pousser. Ah ouais. Madame. Je t'ai poussé. Osala ki bon pour nani? S'il vous plaît. Tika ole là, za moi mbali. Madame. Il y a des preuves là-bas. Expliquez Bissonano. Et comment il y a des vous avez pu vous envoûter. Oui, tu as eu l'eau, tu as eu Moutambo. Donc, il y a Bissonano. Mon colonel, c'est la magie. Pourquoi vous avez vous avez innocente, mais piégé. Il y a un problème, Bokata ba caméra s'il vous plaît. Bokata ngala ba caméra wana. Mosolo Elias bokata ba caméra s'il vous plaît. Bon filmer s'il vous plaît. Ah. Yebisa biso e bandagi ndenge nini kasi. Na bokata ba caméra bo filmer s'il. Bo filmer pardon boyo kate. Basi bakati. Papa longo wana. Bo longo Eli bo longo wana. Pas journaliste. Na lo bakabe. So na sala ki ango. Ezake po mobali na nga banda ko misanga te na nda. Okomisa onde ni expliquer biso. Andinga mbeto. OK. Banda ko misanga te on a préféré que Bakati on diffuse pas. On a préféré que nazo mobali mususu. Ah, commissariat. Pourquoi pour faire mbala ngoya mwa muke? Pour komona ya za mwa muke ke yo? Na mobali wa. Oyo vidéo bozane na vidéo. Likango zo akidi banda. Ngamuka na préparer na linga mwa muke. Linga ke pour ya no commissaire. Banda bien bonga ma s'il vous plaît. Parce que tango wano sala ngondenge ni tango na kwa libala. Na bando obimati. Bimi bokena e Ndoki. Pourquoi on qui au traitement qui mobile na ote sauf que mon aïe qui a commissaire ote pour ça il va qui citer HDG poussane. Mais c'est 50 ans le bizarre 50 ans c'est un autre taux papa et maman 50 ans dans le mois mouquette ngala iba to 50 ans bazai belé mi bale 50 ans du matin pesa kina nous pena sala kina soit telemi awa autant yo mon aïe que aux anneaux poussa. Ah je sais pour ça na guerre on boye c'est là iba traitement. Parce que yo na mbala bukuta na ginde nini oyo akoma ko bimana bukuta na ndeni na linga ya muninga ipo mtalinga nga mona ngasipeni bana ginde nini poza yi fama mobali oyo muke wana oyo banoto she mbali na ndako yo mtu mbaki yo bana ginde nini bébé et tout boko tsela ngana no garçon nga yana no c'est papa na otsengo kimia na kosala désordre te na kosenga yo na zoyeba na kosenga yo kimia s'il vous plaît boko tsela ngana no garçon na yawa boko tsela ngana na yawa c'est même chance ozamu tema mabe yo beno ozamu tema mabe ozolela pe mbaila omoni yo wapi ye nanda kwa yaya ko meka no suko meko tebilo kufa ko no kuna na kati te po bilo no ngamo na ke bimisa bilo na te boke na kana te papa boni yaka yeyo hein non na isa ki oza trouble te yo nde na malembe yo nem to te na lobiboye ola na mami na loba ta calme vanda papa apa pembe na ngai apa pembe na ngai telema yo vanda wa apa pembe na ngai yo ya vanda wa telema yo ebi kana noko pardon
Noko vanda. Vanda. Noko vanda. Vanda non, s'il vous plaît. Vanda non. Non, non, s'il vous plaît. Noko. Vanda, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas comment. Est-ce que Nabi, Vanda non, s'il vous plaît. Nabi, Vanda non, s'il vous plaît. Merci. Ok. Non, s'il vous plaît. Bon, ça est micro, bon, ça est micro. Noko, s'il vous plaît, vous avez besoin de toute la solution dans ma camouille. Ok. Papa, Yé. Azana n'est pas là. J'ai appelé son micro. Ok. Répondre, Bissot. Mais il y a bien camarade de grande sœur là. Camarade de grande sœur, Nayo. Grande sœur, Oyap. Batanga na ye. Sikoyo, comme une dengue ni bino beaucoup ma mossa mobile. C'est comment dengue ni? Quand dengue pour ma Ozoloba. Oyeba ikaza marié. Vous avez comment ikaza marié? Parce que on est ni alliance ni. Ok. Mais il y a Zagi marié. Soit yebisa yo teti waneko bimawana. Azaki marié. Moi ça batwa di bala. Mobali na ya pika Christ tamba moni bino mi balé na bolingo nde. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Vanda. Vanda, non, s'il vous plaît. Vanda, non. C'est mec, comment il Vanda, non, s'il vous plaît. Ah, bon, yo, aba to yeba yite ke non, mama oyo tanti na biso aza. Aya kalanda ko aruta tanti na tanga na ye. Asali nga ba avance nga pe na jeune. Na mo muto ali la nga ba mbungu na sandi na yeba vinete. OK. Na vinete pour la mona ya star ba ngina ba ba divorce. Ya le ba bon. Ah oui. OK. Mais ba photo zap. La ça ba photo. Photo ya mo. Oh youth. Azondima. OK. Ozomona. Omoni etambo otala bolingo yo, yi aza na ndako libala. Ba photo nde boma mobali na ye akufa. Mama. Papa Shibuka, lekisa. Exactement photo. Omoni photo yango yo. Mususu yango yo. Donc eloko boma mobali na ye, ba photo yo komona kana ndako libala, azobima na yo. Bachi. Tovanda s'il vous plaît. Valisaye, s'il vous plaît. Tovanda. Tovanda s'il vous plaît. Nazama ele na nazo bati. Inside banda. Inside non c'est bon. Moi inside banda. Papa yako Vanda. Vanda s'il vous plaît. Vanda. Bon, avec le tapote sur le bon ça tabouret wana. Bon calmer s'il vous plaît, soit c'est calmer au moins on peut Coco Tsae. Papa nangai. Na c'est pas une po oso répondre kitoko. Matsa microbo. Au lobby tout ce temps vous allez vivre na tantino yo, maman na biso, oyebaka te ga marié. Baraté. Aye biso on peut le roter. On sait pas ce que grand terre a marié mais pas capable de complicité avant mi balé. Donc peut-être grand sœur na yo, babombela yo vérité. Po yo kwea na. Peut-être yé pas le babongo. Donc yeba ino makambo wana te. Mama ya solo. Ah, bolobaka na ebongo.
vous divorcez la vie. Vous divorcez. Problème exact, jusque-là, on comprend le problème. Au bando, il m'a dit, c'est bateau. Ça dit adulteur. Ça veut dire que les bomis signes comme Mubali, pas moi, Zoua, comme on a moi, c'est comme Madame Mubali, Moussou, yo, ne ça dit que ne qu'on a coupé. Le bal en joue-moi, qui n'a pas tant à moi, Tarana Stati, pas que la tigre, le monde a même peu. Tarana Stati, personnel, soit comment se communier à la radio. Ceux qui ont famille, n'a pas ceux qui pendent derrière. Parce qu'on a ma camunio soyo, ma bena yo mimoni wapi. C'est grâce à ça ignorant, évidemment. On est ignorant. Oui. Ok. Yaya moi aussi. Na makambo osali wana. Okolo banini. Malimbisanga na nimenteke kokoma bongo papa. Nokeka libanda pona. Eli cadrage. Je souhaitais qu'un jour mobile nanga kokufa pona makambo. Malimbisanga pardon papa ngai. Oui, chance. Pourquoi pas tant moya qui en fait un gros bel en vérité. Thomas Fabien, quota s'il vous plaît. Pourquoi pas tant moya qui en fait un gros bel en vérité. Mais oui que makambo va pour mélanger ba tout ba menace dessus. Oh la zoom la caméra et la télé. Parce que makambo va bouer ba tout zoom la pas consciente. Bakata qui partout. Hey, grand frère. Papa, il est vraiment, il est cas. Bon ça colle. Et puis là on a trouvé une solution parce que il y a des menaces. C'est entre la vie ou la mort on a une bêtise autre. Non jeune na fabriquer. Et puis va ko ipe ko kanga yo. Ko kanga ou derrière un problème te mais ko bomandé parce que ko kanga ça ngelote. Ma ko bomanga pe. L'icône là vraiment. Pour $100. Pourquoi ça va tirer bongo? Thomas Fabien, Olani makambo le kiawa. Na lingo pesa conseil kaka lelo. Nande on a biso ya mwasi ainsi que na papa kuna poto aussi sa émission. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba. C'est quoi na genre ya problème ya boy na kobana na biso mbali. Parce que makambo zo sala nyonso choix ezali kana mutu na yene akokai kosala choix ya malamu te en tant que jeune. Parce que linge ecclésias ezolo baki elengi asepela na bolenge na ye il faut yeba pe lolenge ino zo sepela na bolenge na yo. Eko na biso mbali tango kutaki omoni ke mwasi azaya bato ase abala esengela ki osala oto benga investigation pona koyeba si réellement ase akaboni na mbali na. Même si asala ke ba avance yeba ke mokili ototondi na ba loup. Vous se retrouver en tant qu'agneau ndingo lobiki asala ke ba avance mais força ki yote. Mais kolanda déjà premièrement na kotala âge ya mama na yayo. Boza quand même écart ya âge. Tomayaki makamambongo. Tobi mututu azara faible boso mbongo. Bozaki faible. Abanda ka mumbala moko ti. Anda so na pali ba basket, chemise ya t-shirt, à moins $50. Tu go landa ki intérêt siko pona o a profit to golobani. En fait, voilà nga pena rolo ba wana makambo na ngati. Eza makambo no parce que eza. Effet ya ke mubali amoni mwasi nena mubali mususu nde yango créer les chocs wana asali crise à officiel place. Bana senga justice. Justice. Voilà. Parce que yenda da cause ndati. Parce que ya tiro lo bana ngate kwa kama ebu na bana ngati parce que même pas na bana. Ndeko nanga. Yeba ke ningo zo ka justice yeba ke tous les deux justice ekobeta yo. Eko kanga pe yo. Justice ko bandana premièrement justice ya lola ya nzambe na justice na biso ya se awa eko kanga yo pe oko pourrir na kati ya boloko. Pardon na kati non. Est-ce que obomba ki secret wana zo mamba zo beza solo to zo kosa kaka. Olobaka na yeto olobaka na yete ko marié. Ngai. Liboso na kosa ai. Liboso na kosa kai. C'est vérité. Doit y bien vérité.
So pas besoin on a pour cause ba bon. C'est pourquoi bande ko komela na ba minuit. Na monique foni biseka vérité pour akomela nga suna ba air wala te po nazana na mobali. De na ki ko ebisete. De nazabo na la moi ça. Natani ni oyo lubena ngai natani. Mais il pose beaucoup le coup trop monsieur. Comment n'a pas problème. Donc comment le bana parce que quand les mois si toi le baka vous soit nga quitter mobali. Ko au moment ça moi si toi le baka vous. D'accord le bana na mobali na mobali. To yebaki na yo kana femme mariée. Mais ya zo ba yebaki. Mais o yebaki oui ou non, tant yo ba après. Ngala yebe on a notion na mutu depuis na banda kolinga. Moi si soit nga quitter mobali le bana na mobali parce que pourquoi pas dès le départ le bana na femme mariée. C'est ça le problème. To yo dans un contexte wana. On dit parce que comprendre que quand on peut ça va bon c'est là va bon qui mama ça va va mobali. On dit maunde. Mais kolanda scène par rapport ninge papa akufi et monani que photo et kangami après avoir bâti la édition vérité. C'est que yo moko déjà ozaki déjà na kati ya makambo on peut ozo consommer ngo moni ngo malamu. Tant to kutana kinaye to continuer sur débattre que on a na mobile te na mobile. Tu wana kasi comment déjà enveloppé na kati ya intérêt no pour bandomo na mbongo na kati. Toma. Makambo donga zomona ndenge na olobela ngote parce que asinga na biscuit mo ona âge na ko supportant ngote de na ba te ninga za surtout ça neni na ti okogi déjà ko doyi bimana ye ko tambola na ye c'est-à-dire aux appels de capable pe ya ko gérer pe makambo ndenge mi mais makabu me liwa te toma liweza makamu susu na refuta ba peine mo ona ko na ozana facilité futa ngote asolo ba bon peut-être asumuna bino yubo kanga yu papa yo non sona nani utuniti pour so na mikolo OK sona nani bon merci ndeko nanga nabige déjà iloko sali eza mabe parce que kufa déjà za na kati pe maintenant na kobimana mwasi ya batu eza mabe en tant qu'élégé par rapport parce que ndenge za bo justice déjà ce qui est déjà dossier na o na bige oko pourrir na kati ya prison mais ezala comme les sons moko été ya ata un jour ce qui ba ko katela o mbano obimina mokili papa éviter makambo mwasi ya batu eza lokola moto zo simba na alinga mwasi ya batu te to manete so ko comprendre ngai ye moko aye vers yo mutu nyonso aza na choix na kati ya vie oyo ba imposaka mutu choix te mutu ye moko mutu aza na choix bon papa Chic merci beaucoup Thomas Fabien mesdames pour pesa pe mama conseil parce que ça peut très important toko bandela ka ndeko na biso mbali te mais naye mama pe lokola aza pe parmi bato o baza la base ya kamninge saleli mama na ndimi te ke ndenge lobi cause ya ke parce que papa banda ko komiso lisuté yango ndé ko permettre yo o bima libanda o kende ko zwela mbanda en tout cas ils a pena raison ils a valable te parce que ndenge bible ezolo ba clairement on a 1 Corinthiens 7 surtout qui à partir ba 3 ou bien 4 wana ezolo ba clairement lobi mobali azaka na autorité likolo ya nzoto nete mais mwasi nde mwasi lolenge babesi autorité likolo ya nzoto mobali c'est-à-dire il faut luka koyeba ko gérer ba anomalie mususu eza likolo ya mobali na par exemple ndenge azokomisa ote wana ya ba style eza ebele oyo ekoki kosunga mobali akoma pe na niveau oyo okoki kozala satisfaite na makambo nyonso en tout cas eloko sali eza mabe makasi même bible ezo condamné yango parce que commettre déjà adultère na kati ya ndako ya libala eza penza condamnable na dernière énergie yango na koki kobakisa mama asengi pardon asengi pardon père la mission mona miskado ekomenga oyo maintenant c'est que aux hommes peut-être ya maboko nde bité sima mais parfois on a entambola pour instrument parfois pe munduki tchao na mutuna oyo tchaka makolo c'est pas na biso de la mona ko susuti na camarade no grand tel nga de bugombele nga bino mi balé nazo zongela yepe kuna dès que na bimaka na recharger crédit na bengai appelle le kota na téléphone ngaite message no ekota raté bino mi balé nga sukiwa siko mutu bobo misa chéri na zo tuna yo ça pas c'est na solo la mikolo
Et là, mon a où de nous sur la déplacement. Mais papa, oyebi que eloko na o c'est pas noté aux amours un peu moins lolendo, c'est qui ne pas bien aussi. Il faut négocier, il faut pas retirer lolendo na makambo. Parce que ko coûter yo mo zolo ba que non, ils habitent sur net peut ko protéger yo. C'est ça. Comprendre hein? Ton dossier yo ko biso net ko protéger. Le dossier là le dossier mon a ko chéri na on tem danger maman na e pas singa na ngayo. D'accord. Ba photo eza na kati déjà, eza marabout. L'état oui, Et plutôt cher. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Moi, je profite pour dire un grand merci à tous nos partenaires de cette émission. Bravo, je suis Christ. Je salue Banderunion Soya Lubumbashi Mbote Nabino. Mbote Yabatakolozi, Likasi, Kasumbale, ça peut beaucoup bien, monsieur Belé. Merci, Moujuma, il peut n'a pas sa libinoté. Ma membre Nyon So Oyo Bako, cotisé mbongo pour l'achat et matériel. Date limite est bongo le 3. Donc, c'est un moto nyonso à son abisso na $50 pour être matériel les autres comme les 3. Il faut que nous copions ça mbongo pour récupérer 4 caméras na bisso to qui et ça qui total $7,500. Tu peux ça qui d'avance oyo et ça dit que base de la bisso matériel mais au coma. Donc moto nyonso ya bonne foi. Alinga soutenir œuvre oyo ndé ba la bisso caméra le 3 awa. Donc comme on a izali Mike non Mukadi, poste nom Mukadi, prénom Mike, Mick, normalement Mick, Western Union, Monogram et aussi Orange, Monnaie Pesali, Airtel Monnaie Zali, Thomas Fabien Pazali, Bobingi, Thomas Fabien où il y a ma téléphone. Na obundelo miko nyo sur Thomas Fabien. Na koki au moins ko glisser moi moko par rapport ya ikambo na lobby. Neti bande ko bakota neti na moment o toza en pleine émission. Basa ranini kasi po mo na kamisa. Na bato belé souvent bazo comprendre makambo na expliquer bango te balimbisanga na pesa bango horaire que okoki ko benga de tongo jusqu'à 11h là au moins na ko recevoir appel de 11h ti 18h wana naza occupé na musala awa na kati ya plateau. OK siko mona neti ero mona bande ko musu bazo benga na minito surtout bango ndi bazo baki nazo yamba te alors na ko mikabola te en même temps nazawa nazo yamba appel. So benginga de 8h ti 11h na koyambao. De 19h ti 23h na koyambao sans problème. Mais Thomas albi anniversaire na ye na ina ti PC code na ina sala boy Thomas zo yamba téléphone te. Voilà. Mesdames messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci na Cordon Elias Sinanoukou, na merci na Lijmo Solo, na Pesi Batunion sur la émission Moté. Vous partagez s'il vous plaît. So aussi sur la boy partager. Bino ba ibo ba émission na biso boko la page, ba TikTok, bo tika kozwa parce que bo za la maudit. Biso to sala musala o sengi to za mwana puisque tous les satama bana tout ta mandako mais tant bon pirate bo to bata la biso to gagner le remonter en même temps on dépense beaucoup pour produire cette émission la sengi mino pardon vraiment botika o yiba boya ko senga officiellement to solo la to bongisi papa Alain maman Gisèle la pesi bino mbote sika bozami soki Jésus Christ azongi te to kutana bye bye. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzambalo la apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que je ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya
nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya mosala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya mosala oyo nayebi ke nzambe alola akozanga te kopambola o mpona geste oyo kosala. Merci beaucoup.